ya pasi pe mawa ya mokili mawa te bandeko na nga toyaki kolala tolamuki na ba dossier toyaki kolala kolamuka na basango toyaki kolala kolamuka na makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, situation sur situation, circonstance penza circonstance bandeko na nga na ndenge moko ya somo. Majabu rafiki bana majabu bandeko na nga en tout cas botagele biso majabu toza na ye posa po awa makambo ebimi kande na yebisaka bino na boyi ebima teke no mama Étoiline muto alobaki mama Étoiline muto abimisaki parce que biso na communauté na biso ba congolais toza kaka yende alobaki yende asalaki. Mais tobosa na penza na communauté na biso ke biso pe moko tozalaka la base ya makambo ebele. Lelo na yeli bino bandeko na nga dossier ya mwana na biso na kombo ya Enjoyel Mbuluku la famille na bandi ebela batu bayebi ye na yebi te prononciation ya mwa non na ye soki na prononcer yango bien. Bino moko boyebi ba prononciation ya bakombo mosusu ekomplikaka biso ce qui est normal boya kofinga ngante awa. Bandeko na nga na yaki kolala na lamuki na dossier ya mwana Enjoyel Mbuluku. Esalinga pasi na motema. Esalinga pasi ya kosakana te. Esalinga pasi en tant qu'une mère. Kande na yebisaka biso ezalaka toujours et encore prière ya parents nyonso soki ozobota mwana omona épanouissement ya mwana na yo, omona mwana na yo ndenge azokola, omona mwana na ye na yo plutôt ndenge makambo ya bien ezoyaka na nzela na ye. Mais esalaka pasi ya makasi soki okomi komona mabe ekomi kokota na vie ya mwana na yo, okomi komona ke non awa c'est fini pona mwana nanga esalaka toujours et encore pasi ya makasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut, salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande toye beta lisolo kande to solo la famille na ye na dossier na ye na makambo concernant surtout et encore mwana na biso na kombo ya Enjoyel. Na bandi biso nyonso toyebi Enjoyel ebele batu pe basepelaka na Enjoyel ebele abatu kande na lobaka balingaka mwana wana. Mais lelo Étoiline Inès TV aye na makambo Étoiline Inès TV aye na ya pasi pe mawa Étoiline Inès TV aye na ba dossier. Kande boyebi la famille avant na kota na dossier ya sujet na biso ya lelo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo ko bosa na pete ko klikaka sur gonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoiline Inès TV akobandaka kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Oui, bien sûr, vous informer sur notre devoir. Toyebi yango, tokoboya te, tokowanga na pete, po toyebi ke ezalaka nango devoir na biso. Oyo toyela kabino chaque minute, chaque seconde. Bandeko nanga kande boyebi lelo oyo mama Étoiline Inès TV ayeli bino dossier et encore ya mwana na biso na kombo ya Enjoyel. Bandeko nanga biso nyonso toyebi mwana oyo nepa ya Majabu Rafiki. Toyeba bango na nzela ya Majabu Rafiki bandeko na ngai nde bisika toyaki koyeba bana oyo. Toye kolala kolamuka na ya pasi, toye kolala kolamuka na ya mawa concernant mwana na biso Enjoyel. Bandeko na nga na yoki motema pasi en tant qu'une mère kande na lobaki na ibandeli esalinga pasi ya makasi, esalinga pasi ya kosakana te. La famille, mokili oyo ezaka na makambo. Mokili oyo eza mokili moko eza na makambo. Ata soki yo lobi ke non awa na lingi nanga problème te na lingi situation te na lingi dossier te. Mokili koyela yo kaka ba dossier. Mokili koyela yo kaka ba problème.
mokili ekoyela yo ka ba situation na ba circonstance ata soki oboyi olobi o penza na kokota te bakoyela yo oyo communauté na biso oyo Congo na biso mwana oyo asali bino nini mwana penza ya moke boye asali bino ba mama na batata nini mwana oyo aliaki ya bino ayibaki ya bino oyo bokokangama na mwana ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Voilà. Dossier pe affaire Madjabou Rafiki. Nabandi biso nyonso toyebi ba Madjabou toyebi bana wana toyebi pe ba fondateur ya Madjabou ngo wana kutu toyebi papa Roy Bondo na mama Myriam Bondo bangonde bakolo Madjabou. Lelo toye na dossier awa ya ba Madjabou Rafiki kande na yebisaka bino soki batu baye kobenga mama Étoiline en tout cas ezalaka toujours musala na ngai ya koyaka epai na bino pona koya koyebisa bino nini ezoleka nini ezosalema nini ezokende ezabwa bongo na boyi ezala te ke non mama Étoiline atikala kobetela biso lisolo te. La famille lelo na ye na makambo ya Madjabou na ye na dossier ya Madjabou Rafiki bandeko na nga po ebele elobami soki ebele ye kolobama en tout cas eza musala na nga ya koyaka eza na bandeko moko batindelaki nga photo vidéo plutôt vidéo moko ya petite sœur ya Enjoyel Mbukulu ezalaka mbuluku s'il vous plaît bo pesanga correction na ba commentaire. Alors leki na bango ya mwasi azalaki na église ka ndenge biso nyonso en tant que parent il faut to memaka bana na biso na ba église bayeba nzambe po wana nde eza cadeau ya munene en tant que parent. Alors mwana wana azalaki na église azoyemba azobina mais la plupart ya bato bazoloba est-ce que eza penza petite sœur na ye to aza grande sœur na ye. Pourquoi? Parce que kotala mwana wana morphologiquement, je dis bien morphologiquement, mwana wana aza na mwa nzoto minene et puis aza mwa mulai koleka penza Enjoyel aza mwa mulai mwa nzoto ya misuni kande toyebi biso nyonso. Alors la plupart de gens bazoloba ke non akoki kozala grande sœur na ye akoki kozala petite sœur na ye te. Pourquoi? Parce que aza na nzoto minene. Namoni pe batu bosusu baye kokoma balobi non aza petite sœur na ye boye. Ne batu bayeti kotindela nga video wana balobi mama Étoiline yaka nanu kolobelango yaka koyebisa biso soki mwana wana aza grande sœur to aza petite sœur. Soki aza grande sœur wana to sepeli mais soki aza petite sœur qu'est-ce qui se passe na côté ya Enjoyel? Mwana wana abelaka
to eza nini bato basengi mama Étoiline aya kopesa bango ba information kande boyebi. Bien sûr eza msala na ngai ya koyaka kosala mwa songi eza msala na ngai ya koyaka kobeta masolo. Bon, après ba recherche on a kotaki pona okene kolukela bino ba information la famille. Pour votre information, oui c'est vrai vidéo wana bomonaki mwana wana azobina aza bongo leki ya Enjoyel aza petite sœur na ye kande boyebi famille wana déjà papa ya ba Enjoyel aza msala nzambe aza pasteur moko ya munene aza pasteur. Alors kibo pasteur na ye kosala ke azomema bana na ye nyonso na nzela ya nzambe. Aboyi bana na ye bapengwa te, aiboyi bana na ye basumuka te keno yango wana tala kutu papa na bango ye aboya. Alors eloko on akoki koloba parce que tant de personnes bazotuna nga mwana wana Enjoyel azobela to eza eloko nini to eza makambo nini la famille. Boyebi ke biso ba congolais pe mosusu la famille tolekisaka biso ba congolais je dois le dire. Tolinga kokota na makambo oyo mosusu etalaka biso te. Tolinga komikotisa na ba dossier oyo mosusu etalaka biso te. Mwana wana abela te ya biso ni na kati. Ya biso penza ni na kati la famille. Na ndenge toza na ba famille, mais toza na bandeko mosusu oyo komona yaya azana taille moko médiocre, taille moko ya mukuse ya makasi, mais azana baleki na ye oyo baza milai tala mbinga. Na ba famille oto uta bana nyonso balandaka soit côté ya ba papa soit côté ya ba mama. Soki na ba côté ya ba tata ezana batu oyo baza mikuse. Cela veut dire que tango bino pe bokobota. So bobota bana 5 mosusu ya mukuse moko kozala. Pourquoi? Parce que na famille oyo koti mwa mikuse bazali. Ekoki kozala te ke non yo za munene obota bana mike yo po obota bana minene. Ezalaka bongo. Tomona biso nyonso mama Enjoyel, tomona papa Enjoyel. Baza minene te. Baza pe ba lancer à makasi te. Mais pourquoi bokoya kolukela mwana wana azala lancer soki ya ndenge nini? O bokoya ko bana kofinga mwana wana keno azana maladi mwana wana zokola kate ya biso ni na kati. Et puis eloko ezoka musanga eza komona ba mama mosusu. Yo mama oyebi pasi ya kobota. Oyebi pasi ya kobokola ka mwana. Oya kofinga mwana mutu keno santé na yeza bien te azobela. Est-ce que mama openza ayoka pasi ya kobota? Mama openza asufra pona kobokola bana. Okoki koloba na boye pona bana ya baninga? S'il vous plaît. Mosusu pe babilo mosusu o kolinga teke batu ba ya kofinga yo. Koya kofinga pe bana baninga te. Ngana kama kape komona taba mama mosusu mona mwana elongi mabe. Elongi mabe. Yo oyebi ko créer mutu. Oyebi penza ko créer mutu. Bafinga kabana baninga te. Mosusu yo bota bana na yo bazana santé bazana makambo nyonso tout ça va. Mais oyebi te lobi oye koti kokomela bango dans la vie basekaka mutu te. Na communauté na biso toza na sens ya kofinga kana public. Donc biso na mutu na biso ezalaka kofinga. Kolobaka mabe donc munoko moko ezaka mabe munoko wana ekomi kotinda tina maboko ya kokoma. Maboko ekomi pe kokoma mabe pona baninga mosusu. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Na ba dossier mosusu mosusu la famille tomi tia na ba place mosusu ya baninga na biso mosusu. Ngana miso na nga komona Enjoyel wana mwana wana zokola très bien comparativement ya âge na ye. Azokola na ye très bien za na problème moko te. Azokola bien bolingi azala nini pata pouf. Toza na bana moko bazaya minene boyaka kofinga bango. Na pesa bino ka exemple mwana ya mosantu. Mwana wana azana santé na ye. Mais boyaka kofinga mwana wana. Combien ya batu bayaka koloba keno mosantu mema mwana na yo na place ya gymnastique mwana na yo azana santé ya mabe mwana na yo mataki ta mwana na yo boyeboy kabino. Donc c'est comme si na mokili oyo bo apprécier ka batu te. Botika batu baninga bavanda. Soki yo nzamba salele yo grâce ozana bana santé eza bien baza milai baza bambinga gloire au Seigneur pona yo.
mais ba o mosusu ba o sepelaka na o nzambe apesa bango. Mwana wana azala na santé ya bien, azala santé ya bien te ba parents na ye bango moko ba yebi. Eza te ke no mbongo nde soki ezalaki problème ya santé mbongo nde koki kozanga bango bamema mwana wana na ba hôpital. Mwana wana nga na kote na nga nazomona na nga santé normale, santé moko bien. Mwana wana aza na santé ya bien. Ndenge tokolaka na ba famille c'est tout à fait normal. Baleki bakoki koleka yo yaya. Yo yaya okoki koleka baleki na yo na santé, c'est normal. Na kimulai, na kimunene, na kimbinga. Bino bokanisaka kozala munene nde santé. Combien ya bana o baza minene lelo baza na problème à paiement. Dans la vie la famille nga na conseillaka toujours batu kwa enviaka batu te. Moi je connais une dame. Ye akumisaka bana nanga nga na botaka bana minene. Nga bana nanga bazalaka minene mais bana na ye baza na ba problème moko pas possible. Imaginez mwana ya 3 ans aza na problème à sucre. Siko kokuya kokumisa bana minene na cadre na sens penine. Mais batu o bazana bana bazana nzoto amike bana bazana ba santé ya bien babela kate bana baza bien bazo kola bana baza bien bazo kola totika ka pe ba makao mosusu biso ba congolais mosusu tolekisaka soki lelo enjoyel soki enjoyel mbukulu aya lelo ona ba réseaux sociaux c'est parce que majabu emema ye aya na ba réseaux sociaux te que non puis pour que bino bo bandolandela ba vie na bango te. Donc, oeza na kati ya bana wana. Nde salaki ke biso nyonso to ya koyeba bana wana. Mais epesa biso monopole teke to banda kolingaka kofinga bana batu. Bo finga ka ba biso oto ya kosalela bino ba émission kande bo mesana kofinga biso. Mais plutôt botika bana batu bavanda kimia. Congolais mususu lekisaka babilo mususu photo lobaka. Yango ezalaka nini? Ezalaka penza nini bozalaka na besoin mwana wana jungo soso azwa mikoa yako aya ko répondre bino. Bana wana bateya. Kutu bana wana bazopesa bango ba micro ekomi buzoba nini? Bana baninga. Yo za na ba oya yo kasi basimba micro bateya batu to beta pe maboko. Ekomi nini? Voilà. Dossier pe affaire Madjabou Rafiki. Na bandi biso nyonso toyebi ba Madjabou toyebi bana wana. Toyebi pe ba fondateur ya Madjabou ango wana kutu toyebi papa Roy Bondo na mama Myriam Bondo bangonde bakolo Madjabou. Lelo toye na dossier awa ya ba Madjabou Rafiki kande na yebisaka bino soki batu baye kobenga mama Étoiline en tout cas ezalaka toujours musala na ngai ya koyaka epai na bino pona koya koyebisa bino nini ezoleka nini ezosalema nini ezokende ezabwa bongo. Na boyi ezala te ke non mama Étoiline atikala kobetela biso lisolo te. La famille lelo na ye na makambo ya Madjabou na ye na dossier ya Madjabou Rafiki bandeko nanga po ebele elobami. Soki ebele ye kolobama en tout cas eza musala nanga ya koyaka. Eza na bandeko moko batindela kinga photo vidéo plutôt vidéo moko ya petite sœur ya Enjoyel Mbukulu ezalaka mbuluku. S'il vous plaît, bo pesanga correction na ba commentaire. Alors, leki na bango ya mwasi azalaki na église. Ka ndenge biso nyonso en tant que parents, il faut to memaka bana na biso na ba église, baye ba nzambe. Po wana nde eza cadeau ya munene en tant que parents. Alors, mwana wana azalaki na église, azoyemba, azobina, mais la plupart à batu bazoloba est-ce que eza penza petite sœur na ye to aza grande sœur na ye. Pourquoi? Parce que kotala mwana wana morphologiquement, je dis bien morphologiquement, mwana wana aza na mwa nzoto minene et puis aza mwa mulai koleka penza Enjoyel. Aza mwa mulai, mwa nzoto ya misuni kande toyebi biso nyonso. Alors, la plupart des gens, bazolo bakeno, akoki kozala grande sœur na ye, akoki kozala petite sœur na ye te. Pourquoi? Parce que aza nanzoto minene. Namoni pe batu bosusu baye kokoma balobi non aza petite sœur na ye, boye. Ne batu baye kotindela nga vidéo wana balobi mama Étoiline yaka nanu kolobelango, yaka koyebisa biso soki mwana wana aza grande sœur to aza petite sœur. Soki aza grande sœur, wana to sepeli, mais soki aza petite sœur,
qu'est-ce qui se passe na côté ya Enjoyel? Mwana wana abelaka to eza nini? Batu basengi mama Étoiline aya kopesa bango ba information kande boyebi. Bien sûr, eza msala na ngai ya koyaka kosala mwa songi. Eza msala na ngai ya koyaka kobeta masolo. Bon, après ba recherche on a kotaki pour na okene kolukela bino ba information la famille. Pour votre information, oui, c'est vrai, vidéo wana bomonaki mwana wana azobina. Aza bongo leki ya Enjoyel. Aza petite sœur na ye. Kande boyebi famille wana déjà papa ya ba Enjoyel, aza msala nzambe, aza pasteur moko ya munene. Aza pasteur. Alors, kibo pasteur na ye kosala ke azomema bana na ye nyonso na nzela ya nzambe. Aboyi bana na ye bapengwa te, aiboyi bana na ye basumuka te ke non, yango wana tala kutu papa na bango ye aboya. Alors, eloko on akoki koloba parce que tant de personnes bazotunanga mwana wana Enjoyel azobela to eza eloko nini to eza makam nini la famille. Boyebi ke biso ba congolais pe mosusu la famille to lekisaka hein. Biso ba congolais je dois le dire. Tolinga kokota na makambo oyo mosusu etalaka biso te. Tolinga komikotisa na ba dossier oyo mosusu etalaka biso te. Mwana wana abela te ya biso ni na kati. Ya biso penza ni na kati la famille. Hein? Na ndenge toza na ba famille, mais toza na bandeko mosusu oyo komona yaya aza na taille moko médiocre, taille moko ya mukuse ya makasi, mais aza na baleki na ye oyo baza milai tala mbinga. Na ba famille oyo touta bana nyonso balandaka soit côté ya ba papa soit côté ya ba mama. Soki na ba côté ya ba tata eza na batu oyo baza mikuse. Cela veut dire que tango bino pe bokobota. So bobota bana 5 mosusu ya mukuse moko kozala. Pourquoi? Parce que na famille oyo koti mwa mikuse bazali. Ekoki kozala te ke non yo oza munene. Obota bana mike, yo po obota bana minene. Ezalaka bongo. Tomona biso nyonso mama Enjoyel, tomona papa Enjoyel. Baza minene te. Baza pe ba elancer à makasi te. Mais pourquoi bokoya kolukela mwana wana azala elancer soki ya ndenge nini? O bokoya ko bana kofinga mwana wana keno azana maladi mwana wana zokola kate ya biso ni na kati. Et puis eloko ezoka musanga eza komona ba mama mosusu. Yo mama oyebi pasi ya kobota. Oyebi pasi ya kobokola ka mwana. Oya kofinga mwana mutu keno santé na yeza bien te azobela. Est-ce que mama openza ayoka pasi ya kobota? Mama openza asufra pona koboko la bana. Okoki koloba na boye pona bana ya baninga? Hein? S'il vous plaît. Mosusu pe babilo mosusu o kolinga te ke batu ba ya kofinga yo. Koya kofinga pe bana baninga te. Ngana kama kape komona taba mama mosusu mona mwana elongi mabe. Elongi mabe. Yo oyebi ko créer mutu. Hein? Oyebi penza ko créer mutu. Bafinga kabana baninga te. Mosusu yo bota bana na yo bazana santé bazana makambo nyonso tout ça va. Mais oyebi te lobby oyo koti kokomela bango Dans la vie basekaka mutu te. Na communauté na biso toza na sens ya kofinga kana public. Donc biso na mutu na biso ezalaka kofinga. Kolobaka mabe donc munoko moko ezaka mabe munoko wana ekomi kotinda tina maboko ya kokoma. Maboko ekomi pe kokoma mabe pona baninga mosusu. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Na ba dossier mosusu mosusu la famille tomi tia na ba place mosusu ya baninga na biso mosusu. Ngana miso na nga komona Enjoyel wana mwana wana zokola très bien comparativement ya âge na ye. Azokola na ye très bien za na problème moko te. Azokola bien bolingi azala nini pata pouf. Toza na bana moko baza ya minene boyaka kofinga bango. Na pesa bino ka exemple mwana ya mosantu. Mwana wana aza na santé na ye mais boyaka kofinga mwana wana. Combien ya batu bayaka koloba ke non mosantu mema mwana na yo na place ya gymnastique mwana na yo aza na santé ya mabe mwana na yo mataki ta mwana na yo boyeboy kabino. Donc c'est comme si na mokili oyo bo apprécier ka batu te botika batu baninga bavanda soki yo nzamba salele yo grâce
ozana bana santé eza bien baza milai baza bambinga gloire au Seigneur pona yo mais ba o mosusu ba o sepelaka na o nzamba pesa bango mwana wana azala na santé ya bien azala santé ya bien te ba parents na ye bango moko bayebi eza te ke no mbongo nde oyo soki ezalaki problème ya santé mbongo nde ekoki kozanga bango bamema mwana wana na bahôpital mwana wana nga na kote na nga nazomona na nga santé normale santé moko ya bien mwana wana aza na santé ya bien ndenge tokolaka na bafamille c'est tout à fait normal baleki bakoki koleka yo yaya okoki koleka baleki na yo na santé c'est normal na kimulai na kimunene na kimbinga bino bokanisaka kozala munene nde santé combien ya bana oyo baza minene lelo baza na problème à paiement dans la vie la famille nga na conseillaka toujours batu kwa enviaka batu te moi je connais une dame ye akumisaka bana na nga nabotaka bana minene nga bana na nga bazalaka minene mais bana na ye baza na ba problème moko pas possible imaginez mwana ya 3 ans aza na problème à sucre sikoyo koya kokumisa bana minene na cadre na sens pe nini mais batu o baza na bana baza na nzoto ya mike bana baza na basante ya bien babelaka te bana baza bien bazokola bana baza bien bazokola totikaka mpe bamakambo mosusu biso bakongolais aire mosusu tolekisaka soki lelo enjoyel soki enjoyel mbukulu aya lelo oyo na bareseau sociaux c'est parce que majabu emema ye aya na bareseau sociaux te ke non puis pour que bino bo bandolandela bavi na bango te donc oyo eza na kati ya bana wana nde esalaki ke biso nyonso toya koyeba bana wana mais epesa biso monopole te ke tobanda kolingaka kofinga bana bato bofingaka babiso oyo toya kosalela bino baémission ka nde bomesana kofinga biso mais plutôt botika bana bato bavanda kimia congolais aire mosusu olekisaka babilo mosusu fo tolobaka yango ezalaka nini ezalaka mpenza nini bozalaka na besoin mwana wana jour mosusu azwa miko aya korépondre bino bana wana bateya kutu bana wana bazopesa bango bamikro oyo ekomi buzoba nini bana baninga yo oza na baoyo ya yo kasi basimba mikro bateya bato tobeta mpe maboko ekomi nini biso bakongolais tozaka na mitema moko ya koyaka kobebiselaka bavia baninga biso bakongolais tozaka na mitema moko bandeko na ngai aire mosusu nayebaka te ndenge nini nakoki kokalifie mitema ya mabe ya biso bakongolais na mitunaka mpenza eske na kongo na biso réellement eza na bamama oyo bayokaka pasi ya kobota mpenza pour soki totali baréalité ebele totali bamakambo ebele la plupart ya bato oyo baosalela baninga mabe ezaka basi mibali oui bien sûr baza na bamitema na bango mabe mais biso basi aire mosusu nga na mitunaka okende osalela moninga mabe soki oye kokanisaka ke non ndenge nga na bota mutu oyo naosalela ye mabe ye mpe babota ye eske mama na bango bisika azali akosepela akotikala kosepela te mais biso bakongolais tomipesaka toujours kilo wana s'il s'agit ke non nasalela moninga mabe nakosala ngo na pete nyonso nakotala ta nsima te nakotia ata te ke non ndenge nazosala boye mpe aza mwana moninga la famille mpona bandeko mosusu oyo bayebaka te entre mwasi na mobali bana basi base développaka rapidement o makambo ebandaka deja na kibomwana eza te ke no eza makambo moko soki bokoli mwasi akomi na ba 18 ans wana nde akomi koso développer te deja na kibukolo na kibomwana plutôt soki bozwi ka mwana ya mwasi ya 15 ans bozwa na mwana mobali ya 15 ans vous allez comprendre que mwana mwasi akobima mukolo comparativement mobali voir même na niveau ya intelligence ya réflexion vous allez comprendre que mwasi azalaka toujours akolaka koleka mobali na oyeba te mwana soki aye munene kaka bino bakongolais awa bokobanda kotambola na nzembo mama enjoyel azolandelaka vi ya mwana te tala ndenge mwana azoyaka munene mama wana penza avandaka alandelaka vi ya mwana na ye te ka bino bakongolais mwana aza na nzoto na ye normal kaka bino lisusu boya kofinga mwana oyo keno aliaka bien te bapesa ye biloko ya kolia malonga mwana oyo aza bien te bamema ye na hôpital congolais tikaka mpe kindoki boza na mitema mabe
Bino ba mama oyo boza na bana bosi bobota boso kipaka na bana na bino. Ngana kama kakomona basi mosusu ndenge bazalaka omona mwasi mosusu bandeko nanga en tout cas omona ye makanisi na ye nyonso eza kaka na vie ya batu mosusu ya bana mosusu ya ye akotala ngo te. Mwana wana alataki boye, mwana wana aliaka boye, me ba oya ye alandaka te, alandelaka te, me ya bana baninga nde azalaka champion. Alingi aya kote ya batu combien kozwaka soin ya bana. Et pourtant ya ye moko ayebaka ta ndenge nini bazwaka soin ya mwana te. Nazana ndeko moko ya mwasi o nga na yeba, tozalaki kutu bana mike. Ndeko wana tobengaka ye ka yaya. Ndeko wana abotaki bana na ye 4. Mais ndeko na biso wana bandeko na nga azaka yaya ya quartier. Ye vi na ye abande ko s'occuper na bana na ye te, mais azolandelaka bana baninga. Omona soki amoni mwana moninga, mwana na yo azana nzoto mike, aliaka bien te, opesaka ye milika bana te, osalelaka ye mais bana na ye moko. Santé ya malonga. Siko soki yo yebisi eke no, bana na yo moko bazalaka na santé ya malonga te, bana nanga balinga akolia te, mais ya baninga nde yo oyebi. Ya baninga nde ozo yeba nini akopesa bana baninga. La famille, boyebi ndenge toza boye na pesa bino ka conseil. Conseil penza ya malamu ezala te ke conseil moko mama Etoile na pesa biso conseil pona koya kofinga nga na finga ka batu te. Mais na opesa ka conseil en passant. Na lo bango ka bongo. Dans la vie avant oyaka kote ya baninga. Banda nanu komite ya yo moko. Soko oyebi ke nazokende pa ya mama Etoile pona te ya ye. Banda nanu yo moko komite ya. Soki omite yo moko okozala na monopole koyaka kote ya baninga. Batu oyo bazalaka toujours bazolandelaka bavia baninga oyo asalaki te, oyo kutu alataka bien te, oyo kutu osioki olandeli bavi na bango, vous allez comprendre que batu wana bazalaka batu moko a désordre. Baza batu moko bayebi ata kolata te. Aza muntu moko azo souffrir, mais yende akoya abando be kote ya yo. Vi ekendaka ndenge nini, vi basalaka nango ndenge nini, ye penza abimi expert na mateya. Ezaka pasi na communauté na biso. Babilo mosusu ifoto lobaka. Bana o bien sûr lelo oyo tobenga bango ba star. Mais ezate ke parce que tobenga bango ba star, biso ifoto bandaka kolobaka di n'importe quoi na kombo bana wana. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Baza bana baye na majabu lelo soki toyebi bango na majabu, c'est parce que baza na badon. Majabu aye kobimisa bango bana o bayemba, mais majabu aye kobimisa bana o teke non pour que bino bo bandaka kolandela bavi na bango. Soki baza na nzoto malonga te, botika bango. Soki baza na nzoto malonga, botika bango. Soki bazoliaka bien te, ba parents na bango bayebi parce que ndenge toza boy, moi personnellement, je suis une mère. Nayebi ke mwana nanga aliaka boy oya kolia te oya kolia. Nayebi soki mwana nanga aza na nzoto mike, nga mama na ye naza munene po mwana aza na nzoto minene. Est-ce que na famille na biso bato minene bazali? Na famille ya batata na bango bato minene bazali? Botika kape bilobela. Biso ba Congolais eloko ebomaka biso tolingaka komi kotisa na ba vie ya bato tozala neti ba coach. Biso nde tolingi to apprendre bato comment ko vivre. Neti bango bayebaka nde nini na ko vivre te. Mais ça n'a pas de sens. Yo soki ozana sens, ozana o vivraka déjà bien. Gloire au Seigneur, c'est ta vie. Mais cela ne veut pas dire que yo obanaka kote ya kabaninga mosusu. A moins que moninga na makambo mosusu la famille a moins que soki mutu aye kotuna vie nanga na lobakango. Soki mutu aye mama Etoile tala na libala nanga boye wana soki oyebisi nga vérité ya makambo zoleka nango na libala na opesa yo conseil oyo esengeli na pesa yo. Mais soki yo ovandi ozo souffrira na libala na yo makambo ezo mataka te ezo kitaka te ata soki na yoki yango epa ya bato etalinga te na koloba pete na koyaka te epa na leo na pesa yo conseil te ke non salaka bo jamais etalinga te. Ata soki na yoki bino libanda yo na mobali na yo bozo fingana. Ngana naza témoin ya ba couple moko bandeko nanga na taxi mwasi na mobali bazo finga mamakasi toyebani na bango.
natala bango neti na otala na omona bango te makambo na bango etikala kotala nga te à moins que soki peut-être moi si to mobali ayaki mama tala moi si nanga boye mama tala mobali nanga sali boye wana nde na koyeba nini na opesa conseil ke baswanaka en public te soki boza na ba problème boza moi si na mobali bien sûr ata soki ezui bino na ndenge nini bo gérer ba émotion na bino bo kenda koswana na ndako mais soki nga bo inviter nga na biswana na bino te naza na temps ya kokota na biswana na bino te ata soki bokobunda bosimbana na nzoto etali nga te nakoleka comme si de rien n'était etali nga te ata moke te etali nga te je suis comme ça natambolaka mpe bongo nakotaka makambo oyo etali nga te nakotaka makambo oyo soki moto aye koinvite nga soki eza na likambo moko boye baye koinvite nga mokolo makambo ainvite nga wana nde nakokota ye mama eba enjoyel ayebisaki bino ke no mwana na ye aza na sante ya malonga te mwana na ye aliaka bien te bozalaka na soni bamama mibimba mama Etoiline yango makambo tolobaka bolobaka bino penza tozalaka na soni s'il vous plaît soki eza mwana na yo bazozwaka bafoto ya mwana na yo baotindelaka mama Etoiline kande bandeko mosusu batindelanga bavideo ya mwana na biso moko ya congolaise makambo aosala na mobali na ye balobi mama Etoiline poste mwana oyo aza mwana mabe soki eza mwana na yo basaleli ye bongo okoya kobeta maboko bokokanga bato nyonso ya mokili mobimba bandoki oyo kolinga te basalela yo te kosalela yango moninga te soki yo kolinga te ke bato bafinga yo basimba bana na yo te yo pe kosimbaka bana baninga te kosimbaka bana baninga te oyo yo kolinga bato basalela yo te kosalelaka yango baninga te parce que tout se paie ici ba soki yo ozosalelaka bana baninga mabe yeba ke bana baninga pe yo pe baoya yo baninga pe bakoyaka kosalela bana na yo mabe ezalaka toujours bongo le karma existe quand nde bayebisaka biso eza makambo oyo esalemaka c'est toujours comme ça voilà nakomi na mwa suka partage nanga biloko ya kitoko eumelaka te s'il vous plaît en tout cas botielanga ba j'aime commentez nga vidéo partagez bye bye et à la prochaine ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko